Bonjour, bonjour, bonsoir les Congolais partout vous êtes dans ce monde de vivants. Toye lisusu kaka ndenge zalaka na poko lelo pona komeka kopesa ba point de vue na biso na ndenge tosala kaka ba analyse na makambo oyo ezali koleka na kati ya communauté na biso. Surtout likambo oyo ya ndeko na biso bandeko na biso mibale ya basi Karine Mokonzi na Miriam. Voilà, bandeko bino nyonso botali ba video oyo Miriam asalaki o Karine asalaki. Après toye komona Miriam aye ko répliquer ko pesa ba explication na ye. Normalement ezala bongo. Donc biso so tolandi yango et puis tomoni oyo epesi. Na ba video na bango wana nazolinga na sala mo analyse na nga muke. Parce que franchement, eza communauté na biso, il faut to solo laka. To sepeli poto yebi batu batala biso, poto zoaka ba retour, ya ba vidéo to salaka. Ya bezo permettre biso pe tozo continuer ko sala juste pona komeka kopesa ba point de vue na biso parce que eza na batu msusu yedaka bango. To ye koloba na ye ko banda nanu na ko préciser nanu eloko moko avant na continuer la vidéo oyo na lobela makamba bandeko na biso mibale ya basi wana. Je vais préciser d'abord une chose. To sala ki vidéo moko to lobi que Karine Mokonzi azongi na timu wala timu wapta azongi na la timu wata mais on vient d'avoir d'autres informations. Ezalaki kozonga te oyo asalaki live wana alobi bato bafinga ki papush nanga basenga pardon et puis voilà papushi nanga sala mingi pona nga et puis alobaki pona lere faire gola na ba Blinkington ba tikaka wera groupe na bango ba formaka wana aloba na bosa ni kutukombo nango bolimbisa nga bandeko nanga soki académie ateza na kombo moko wana avec loba bakenda wapi. Donc nous vraiment on a compris que azalaki ko pesa nde wata message ayebaki déjà que bana wana bazo tika wata. Alors tellement que basola ke susu na walta te ba blokana ndenge toyoka ki yango na interview ya Mariam. Donc ndenge ba blokana alors azaki na façon so pesa héritier information te c'était juste pour informer wata que il y a quelque chose qui se prépare. Donc ezala ki te ke azongi na la team wata. Mais c'était juste pour informer Wata qu'il y a quelque chose qui se prépare. Preuve en est que après y koloba bongo ko tia na kati ya page na ye atie ba photo ya Papouche na ye. À notre grande surprise tout le monde peut Papouche a sali émission na ba Juvenal hein, je crois. Asali kutu allusion na biloko Karine asala kite na ba photo na Karine atia kite. Au contraire abandi kokumisa na ye ba spirit wana groupe wana efondami pona contre Karine wana spirit wana bandi kokumisa ngo suna émission wana. Donc elo Karine asala ki ye on dirait écoute la qui était or Karine asala ki yango eza pona ko bondela ete ezala ki pona ko pesa ye message eza pona ko pesa message qu'il y a quelque chose qui se prépare pona équipe na ye soki groupe na ye ya la team wata. Et puis après 2 jours à live ya Karine on a tout le monde ndenge ba panzani. Donc wana eza à part mais na linga kina lobelango parce que to sala ki vidéo to lobaki que Karine azozonga na la team wata. C'était juste pour essayer ko informer Papouche na ye parce que elle était informée ayeba ki déjà ki batona bazo kima bazo panzana. Alors azaki na moi mso ko informer Papouche te yango aleka ki na live wana abandi ko loba mais message yango c'est comme si ezala ki bien capté te. Mais là ce ko batongo ba bimi panzi orchestre ndeto yeko comprendre que ezala ki nde message Karine bande ko tinda. Voilà nazongi siko na thème na biso ya lelo. Ezali toza ko essayer ko voir ba interview mibale wana ya Karine Mokonzi et puis toyeko mona ya sœur na ye Miriam Mokonzi. Vraiment na kati ya ba interview na bango wana. Moi, je croyais que les deux nous cachaient quelque chose. Mais j'ai vite compris que ça vraiment un problème au Kabola Bangote. Parce que Karine a signalé Angote, sa grande paix a signalé Angote. Et loko baweleli, et loko ezo Kabola Bango, ezakaka manque à respect à Karine Mokonzi,
et pas grand sœur na ye obiso on soto yebi tozana ba leki to yebi moko mona leki hein ya zo yeba te ke zo manquer yo tellement bon médecine tellement bon solo la kabi to ça pe na ba leki to yebi yango mon ke akomi ko exagérer et puis eloko ebomi bango ka yango wana donc on comprendre bien ezaka manque à respect oyo Karine asala abande ko sala bande ko afficher peut-être abande ko sala encore inconsciemment amona ke ba médecine na grand sœur na ye ba solo la bien akoma ki peut-être ko tuna ye biloko na telefone ka ndenge Miriam ye moko alobi na interview na ye donc sikoyo donc toyebi sikoyo eloko epanzi bango eloko donc bitumba na kati wana ezali kaka so otali bien eza manque ya respect Miriam a remarqué que Karine a respecté lisusu te Karine akomi koluka akonza ye donc likambo te ke alalaki na mobali na ye asalaki boye rien eza kaka likambo moko wana manque ya respect donc eza eloko nga na retenir na interview ya Miriam ke Karine akomaki ko manque ye respect voilà ya azalaki nango besoin donc Karine akoma ko changer akoma ko fandisa ki Karine na ye mokonzi na kati ya ndaku na ye eloko musuba weleli ezati et kamwisinga ke vraiment eloko muke biso tozana baleki ba manka biso baza kutuna kino yo mutotinde bango mbongo mais omona kabo ekaba kateli yo lingala ese eloko ba solo laka Miriam ozala grande moi là je vais parler avec toi maintenant nazo solo na yo parce que yo nde grande sœur Karine azam to ba délire yo moko olobaki yango yebi yango lingaki ye na okuta ke na ba délire toti kana Karine mon panzi na koloba ye na koloba na ye après na lobano la grande na interview na on sent que on prépara qui na no interview wana te c'est comme si on t'a forcé je venais ba forcer que au salle interview c'était pas bien préparé parce que tu t'es répété et puis deuxième chose ils ont comme sanga babiloko bimisi problème ezaka ka manque à respect loko mususu te na ba audio obimisa kama makambo ebele ya kotanga ti bakombo ya bato yebike ekobebisa relation ya ndeko na yo mama boweli leloko ya makasi ezaka manque ya respect obimisa na ba voice na yo makambo tangi bakotanga ka bakombo ya ba musicien minene ba feregola ba héritier na kati kuna ke baza mbali na juste pour katonga ka bango tout et tout c'est comme si wana bandai ko suffire te boweli lika manque ya respect eloko mususu te nga kutuye na okaki voice na liboso na yeba eke makambo bombani ya minene ça me soit beti o mosinzo soki noni en tout cas je m'attendais na quelque chose ya grave ezaka manque ya respect ya baleki bamankaka biso kaka ndeko na ngai pardon maintenant lero ye koloba likambo yango boweleli en tout cas moi j'attendais que yo osala émission na sepelele na moni émission wana mais na kati kuna ezaka manque ya respect mais on dirait oyo otielaki ba confusion olobaki ndenge atonga ba musicien minene oyo basungaka ye bazalaka na yo basutenaka ye lelo na interview soyo ko bakisa ozo bakisaka bakombo ya bato na kati kuna pona nini eloko pe grave boweleli eza te Miriam pardon please on dirait ça na rage moko boya za ndeko na yo oide trop biso soto yebi oida Karine trop. Mais on dirait ça na rage moko boye na kati je ne comprends pas. Oye ko bakisa bagiz mawete wana aza makangu na ye. Sobela ye babilamba to boite il fallait expliquer ndenge mbongo ebungi mbongo ekendaki. Mais ko bakisa bakombo ya mibali lisusu likolo ya osio sali osio nyoko ya zaleki na yo te mama. Okoyoka pasi soki leki no wana eloko moko ekomelie. Yo moko lobi ko tunakati ya nini oke il faut ko aider ye, il faut ko lukela soki azana problème soki ya psychique so babiloko nini wana. Hein? Donc vous avez un souci na ye. Mais pourquoi vous avez un ba kombo ya batu kaka po ozo tiela ba confusion ezo tinda ye amato ebi ke eloko wana ozoloba e komata sa moto e pa Karine. Aza mto ba délire te ya tika ba biloko wana. Okepe ko pesa pe liste ka batu ya mbongo wana soki sina yo. Parce que le baki eloko memaki yo wana eza pe makambo ya mbongo. Mais okeko bakise susu ba gate ma soki ba geze mawete wana. O aza makango na ye osombela ke ba bilamba osombela ke soki nini. Et ce qui wana te c'est comme si ekoka kite. Oye ko bakisa junior ce qui junior kabananga wana. Mama Miriam please my sister. Junior kabananga azali marié oyebi yango.
oyebi ke ozoboma mpenza leki no na niveau 0 kaka mpona manke ya respect tozala bato mpe nano ko oexplike makambo ya mbongo Karine mpe moto aloba yango te kaka bafanatike na oexplike makambo ya mbongo ifale otika na ozolika makambo ya mbongo otiki olobi soki 3800 explike bato bapesaki ndenge ekendeki na esiko okobakisa na bajunior bakabananga junior kabananga aza marie toza quand même bantu il faut quand même respect ya mutu junior kabananga aza mutu moke te mpona nini onyokola leki noti na niveau 0 bongo aza leki na yo tia beaucoup fait pour la fille toyebi yango eza teke toyebi te bato nyonso bayebi yango bato nyonso bamona yango oyambi ye ndenge yo moko lobi ozalaki na short ozalaki oblige oyamba ye parce que asi apresentaki yo na monde entier eza bolingo mama obike soki ozosala bolamo il faut s'attendre ka na manque ya reconnaissance ezalaka partout na monde mais ozopota makasi ozoloba makasi please soki sa sikoyo koloba lisusu te pardon Miriam nalingaka mingi ozopota leki no makasi bolia na ye bofanda na ye odepansa kobwaka kofragilize makasi penza te ofragilize Karine makasi Miriam pardon esuki ekoki bongo ko obakisi lisusu na ba junior kabananga junior aza na mwasi junior aza na mwasi oyebi kutu makambo elekaki wana ya Grace Mbisi na mwasi ya junior makambo minene elekaki oyo suko bakisa Karine vraiment le parce que ba groupe wana bakotelemela ye babandi suko swani somoni ke eza bien te aza quand même leki na yo aza leki na yo olingaki ye pourquoi oki kolobaka atetaki otia bakombo ya bato oyo ekobimisela ekofragilize makasi pourquoi ozobakisa babilo bakombo ya bato bongo eza malamu te Miriam osala mingi mpona leki na yo osunga ye na bavoice wana ozwi voice ya leki na ye ya mwasi abengi yo tanya azo explike oka ndenge ya leki akoki koexplike yaya kokotisanga na makambo ya Karine to oyebi leki na yo otia yango na media ozwi mpe lisusu mama na vraiment la pauvre femme la pauvre mama ya Karine yo moko obengi ye bozosolola na mama ya moninga yo olingaki na minute wana aloba mwana aza na faute te akopesa oka raison te parce que obengaki mpo bapesa raison akopesa raison mais ye nde azosouffrir ozwi mpe lisusu voi ya mama ya bato wana vraiment mama wana Karine arespectaka ye mpo atika kolakisa na media te alobi badilire na nga na kolakisa mama na biso te ozwi mpenza mongongo ya mama wana otia yango isu mpe isu na media mpo na comprendre te bozowela kaka manque ya respect no ndenge olobi na voice na yo na nini na yo na interview na yo osali na Juvenal bozowela kaka manque ya respect mais pourquoi ozokota mingi eza mabe surtout voi ya mama wana nayoki pasi na mawa nayoki pasi mama wana mwana na ye abombaka ye mpo ayebi badeliri ye asala oki okotisa mama na ye te okobimisa voi ya mama wana mpona nini Miriam eloko bozowela ezaka manque ya respect selo en tout cas nalandi na video na yo na ya Karine namoni eloko ya grave bokobimisa babiloko nyonso bokomobimisa te aza leki na yo elle restera ta petite sœur bozalaki na temps ya bie bosolola bosala makambo nyonso ensemble eza malamu te ozobebisa ozonyokola moninga pardon surtout kotanga oloko epesinga susi makasi bajunior kabananga wana bagizi mawete wana peke baza makangu na ye mibali na ye eske mibali ne baye kosala nini na interview oyo bozalaki olobaki oye juste pona koexplike makambo ya mbongo siko komo otanga esu bato nyonso wana pona nini esali propre te ndeko na ngai ya mwasi nalingaka o mingi Miriam pardon omati trop na bajuvenal mpe bino nde misusu bainterview nini wana ezalaki bien préparé te c'était pas bien préparé bokoko sati na kombo ya mama ya Karine na kati na bavoi na ye na kati na ba petite sœur na yo moni ke bozo détruire partout eza na sens te eza likambo boki obenga na privé bosololi aza leki na yo Miriam
Parce que ozolo bakama makambo ko baby c'est tala ndenge mi Karine pe ayeko loba makambo ba bokilo na yo apesi bokilo na yo réseau ya ba grand frère na omoni ki bokoti trop makasi bokoti na ba privé makasi o ezaki eloko muke bokosola ka bino mibale bokomi ko se détruire makasi hein eza malamu te bodoze ko likambo to yebi eloko bowelelaki ezalaki manque ya respect leki abandai ko respecter so te akomaki lokosala lokola zo konza yo leki alobi aza cirque ozwaki ofandisa ki pona intérêt po aza star na yo expliquer ki aza star na yo te mais silit po suki sa siko ko to yoki pe bele to lembi pe yango to lingi pe lisusu te pardon espèce pas sina mawa esalinga bien te ozo bakisaka liste ba mibele yango po anini ozo détruire ye yango ye soki ya mondenge ona kotika te po yaza mutu ya media ayebi ndenge etambola ala bandi pe koloba mutu azo bima ridicule eza yo parce que Karine mutu nyonso ayebi azala ba délire ne wana. Moi si j'ai fait des vidéos juste pour na koyebisa yo oza grande sœur oza responsable tu as vraiment l'air responsable et puis tout le monde ndenge Karine afande pa na ndenge a changer ko tulera ye pa na yo ozala ki wana po na ye partout on vous voyez. Donc, ko perdre place wona yo wana te. O komo perdre ango trop tika si tu interview yo penza e sali bien te. E sali penza bien te. O enregistré na maman Bakarine, franchement. Maman zo peso conseil, zo peso moi réseau kandenge zalaka so muto mwana moninga, soki mwana naona mwana moninga baswani ba pesa ka mwana moninga raison. Maman moninga zo pesa yo raison ka franchement. Ok oti sou na media. Hein? Maman ose le landing on a souffrir. Azo expliquer ndenge souffrir. Azo expliquer lokola mwana na ye. Eza malamu te. Eza vraiment malamu te. Eza mabe makasi likambo yo bokata bokata la biso hémorragie aussi ko ekokiko. Et comme penda c'est trop. Ba Juvenal pen botika pe ba interview vraiment botika na no bango. Bazana likambo ya grave te ba kozonga na bango. Bazana likambo ya grave ba welelite. Bazana likambo ya grave ba welelite. Na kese kutu yota babiloko ni nzoka nde babiloko manque ya respect na bambongo moninga bande mona sous clarté. Voilà, bo solo li esili. Mais kokotsa batu ko nini ko tanga bakombo ya babatu surtout makambo ya junior wana kabananga bo sali yango sali yango mabe penza Miriam. O sali mabe. Junior kabananga za maria za na mwasi ne za responsable. Batu kombi okotisa na likambo yango ba waze kwa mabe ba fere gola mabe ba yerite okotisa batu kombi na likambo yango eko bakise susu likambo ya fali lisusu pona nini eza biloko bosala ka baderi na bino bando sana ndako na bino pourquoi zo bimisa ngo moninga pesa yo confiance na makamba fali pupa ata yo moko wana peza ko détruire moninga tina niveau 0. Ma aza fan ya fali, mais c'est normal. Wana siko on comprend siko ke biloko basala ka na internet ezalaka ba délire kaka pona ko gagner ka ba vie. Soki azare le ma fan ya fali ndenge lobi. Ayoka abina ka fali asala ka ndenge fali asala ka. C'est que elakisi ke biloko basala ka ezalaka ba délire ya ko gagner ba vie. Internet na ko luka ko yeba na ko jembela ndenge alobaka. C'est que azana problème na fali te. Mais pourquoi ko bimisa biloko nyoso? Ngai loko na comprendre. Soki mutu penza asala yo likambo moko boye mutu so mokimo be gangi kamo ezo yeba te. Abotoli yo mobile na yo kuchi na mobile na biloko abongo. Okobimisa makambo nyoso. Mais kaka olobi yo moko manque ya respect, akoma ki soko respecter yo te. Azolo baka makamuna kin azo tunisa kasi ya monde okokoma na ba niveau ko tanga obakisi mibali likola mibali osi otangela ki wana obakisi lisusu ba gesi mawete obakisi li ba junior kabananga bato baza ba marié baza na mbasi na bango ezo sala propreté Miriam please ngana opesa Karine conseil te po Karine azamte ba délire to opesa yo parce que yo ndio za responsable yo ndio koyoka please tika siko ko bima ko kende isusu na ba media te tika boyoka na kina baninga bo senga soki pardon pa ba mia tembo soki na banini wana boyoka na ki bo senga ba pardon mais ekomi ndenge ni yo ke usuko sala émission yo moko baninga boyoka na bango na groupe na bino bo sala émission ensemble po bo expliquer ce que ko sala su yo moko ndenge no komo tanga su na ba gesi mawete ba junior kabananga ozo baksele ka ba mibali ndeko na ngai okomo expliquer vi mobimba Karine po anini
Pone lo kwa mkebo wele laki. Ye peso kia mwendenga na kotika. Te ako répondre te yaya. Ako répondre. Yo fan yo tika siko yo tiko zano femme mariée, reste chez toi. Ça suffit comme ça. Et koki nango. Tosi to yo ki e koki. Olobi ele koki bongo tika te yaya. Po komo kende penza msika o komo kota tro. Eza bien te. O baby sa bakarine na batu nyonso. Tasi ko yepe komo tanga babokilo na yo komo tanga bandeko. Ha o baby silo pe famille sus. Na problème na mobile na yo, problème na bandeko na yo. Komo kota la na ba mama bokilo na. Elle n'a rien à perdre. Yo za mari, yo za na ban, yo za na mobile na yo, yo za na belle famille. Elle n'a rien à perdre. Elle za marié te, elle za na mwana te. Elle za neka chronique, c'est kaka batu ba yebi na ba délire. Si ko sala te ke ya sali mission yo pe sali, ya sali yo pe sali parce que muto azo akozala sali eza yo. Karim te. Miriam eza yo ndo kozala sali. Yo ndo ko baby sa mingi oza nango déjà. Balobaka muto amemi maki abunda te. Karim n'a rien à perdre. Tika ko sala ba émission, kutu soki ngande yo, omoni ba voice wana otinda ki falo tika ngo. Falo tika ka ba voice wana tika la bongo. Na ngena sala émission te. Émission okokai ko pesa batu na batu misusu mutu moko boye aye na ba détail aye ko pesa ngo me yo te ke oleki obandi pesa ko expliquer via Karine na ndenge akenda na soki na Niger na mboka nini Algérie na ndenge aye ko kende na mama. Na ndenge bobando futa lenda ko na Russie tout ça là. Mais c'est quoi? Asale kino to ebi ki osali mingi pona ata soki olobi yango soki yazo reconnaître yango te azo reconnaître yango te. Et puis à reconnaître yango te pourquoi? Parce que yo moko koma eko lekisa. Pour moi je connais je me souviens ba voice no wana lere banda ki ona bandolo ba c'est la famille. La famille reste la famille. C'est comme comme na ba niveau o ya lobi Karine n'a rien à perdre maman. Miriam please. Yo za marié o memi makite. Muto memi maki abunda te. Soki osala ka bolam o s'entendre kana bato na mafinga ezala bongo même na femme na ba famille to uta tiko ko baby sani po ya ko baby o baby c'est les ba relation bien sûr o baby c'est les ba relation bien sûr mais yo siko na libala na ba belle famille na yo akomo tanga bato bande ko tonga pe o moni ke zo pesa bien te bon arrêter hémorragie yo ko répondre no sou Karine te vanda na yo maman. Oza femme mariée, oza responsable, tu es chez toi. Puis tout le monde anda konayo, tout le monde makambo sala. Et puis bango ye moko témoigner kango makambo sala la ye na bango nyoso bana misu bazana kini ba chroniqueuse, na ba chroniqueur. Ça suffit non Myriam. Arrête, laisse tomber. Ezo kitsayo nde makasi, Karine n'a rien à perdre. O kitsayo makasi. Obomeli ba relation na yenyo so koloba c'est quoi? Moi j'ai compris une chose, bo weleli kaka manque à respect. Alors manque à respect les kinyo so azangela mukolo na ya bayaya na respect. Bale ke bele biso mususu kutu bale ke to bota na bango papa moko mama moko. Moi pesa le ke ozangela respect boyo yo mutu ofutela ke ba classe yo mutu ofutela ke université mutu sele makamnyos no mona pe akatelo pe mangala otinde ke para obino ke nanga te naza fatigué. Abengo pe azo tunisa yo pe. Tiko yonde na ki maîtrise na ki ayo ko bandenge ko maîtriser yango bo sala suba émission te ko bo sala suba émission te zo comment pesa bien te ko pesa salité yo pesa sou bien te po bo komi ko se détruire siko bo komo ko ta siko na katia ba famille ya ko bozo baby sana siko et c'est sou bien te muto na ko pesa vraiment conseil zaka Miriam ko tika biloko domoni da muto na interview on sent que on prépare toute interview en côté et puis Dédé même santé na au kondi au kondi faut faire attention il faut arrêter ko bela pamba pona babiloko yo et ça babiloko à YouTube ko tsango penza na kerte please bosu kisa siko ko tanga so ba junior kabananga na baza ba marié amoni siko problème siko yeli pe na junior na foyer na ye Bagizi mawete wana soki mawete wana sasi azana copine na ye yo pesa propreté muso tanga bato bazate pona nini likambo ezaka ya kosolana ndeko no likambo ya respect ou bien ndenge lobaki oyela ki kolakisa ko tanga liste ya bato ba pesa kimbongo tangi ba liste na bango ba papa matondo ba nini ekoki pardon Myriam tu es une femme responsable tika na place na yo omemi makite ya ozana mobile ozana bana ozana ba bokilo
tout ça la Karine aza na ngote. Donc yo nde ko perdre. Et puis bango baza ba chroniqueur ba yebi ko manipuler internet. Baza ba yo yebi biloko wana te ko kota biloko yebi te ba kota te. Ce que yebi biloko te ko kota te oya ko simba touche pamba. Merci beaucoup conseil kana lingi na pesa yango wana to yebi biloko ebomi bande ko ekaboyi bino ezali manque ya respect. Alors mutuna mutu atikala na kwe na ye botika kobimisela biso bakombo ya bato baza bamarie bomisa mabala bato na communauté eza malamu te likambo yango esuka wana ekoki toyoki voilà toyoki pe liste ya bato oyo bapesaki bambongo osali pe bakalkile nango ekoki tika Karine asa badelire na ye fanda na yo na kwe na yo mama fanda na yo na kwe na yo na bajournaliste yango mpenza bazoya koluka ope baseso bamission émission nini yango bazokitisa yo nde kokitisa. Merci beaucoup bandeko na ngai. Conseil muke na ngai na pesa Miriam yango wana. Na yebi ke otalaka nga okoyoka conseil oyo. Tika no kolanda aussi opesi be explication olakisi na bambongo po komo kende trop. Komo kota penze belé. Ba enregistrement ya mama wana petite sœur na etanya otie na ba problème na grande sœur na ye. Mama pe bando peso ka conseil ka eseka mwana zo benga ba solola. OK ko bimise penza na internet, bimisi voice na ye. Et puis comment tanga bato bazalaki wana te bato baza ba marié ba junior na baza ba marié de bozo benda ka problème yango ka munene ezo pesa propre lisusu te fana na kwa na yo Miriam tika biloko wana bato no so ba yebi ke oza une grande dame tu te respectes obande ko sunga petite sœur na yo oyebaki na yo ba mili yango te ndenge tambolaka alors laisse tomber oza victime omilobi oza victime reste à ton coin Tika kokota kosala su ba video te please. Na sengi yo vraiment pardon tika kosala su ba video te po ezo salire yo. Voilà, merci beaucoup eloko muke na zaki nango. Eloko nga na comprendre na ba video na bango nyoso mibale wana na ya Karine na ya. Karine otanga na ba bokilo na ye. Ye pe azotanga ba mibali ya Karine misusu kuto baza ba marié ezo sala propriété. Bo arrêter siko tika Karine ya loba na ye aza mtu wa media. Yo fanda na ngwende na yo na libala na yo. Fanda kimia meka ko bongisa na mobali na yo et puis esili eza erreur peut-être salaki c'est arrivé mais et c'est répété sous et puis c'est bon mobali na ko limbisa yo esili ke ko sambisa batu nyoso na mama ba Karine ko sala ni na media petit c'est netanya apesi ko conseil ko la grande sœur ka zo so ka kanisa so la nonzo ka ndozo enregistrer eza bien te peu le kisango na ba media bozo salire batu nyoso na likambo yo c'est pas bon. Merci beaucoup bandeko na ngai Miriam vraiment conseil na zaki opeso yango wana natindelo yango na media parce que bosala ki ba video na bino na media il faut to sala ngo kana media il faut le kaka na media voilà merci beaucoup et puis botika la malamu donc na kati na bango wana eloko ya malonge ezate eloko bazowela ka ndenge biso basi tozalaka eloko e bazowela kuna ezate petit c'est la comment eko benga eko tunisa ele raza na Belgique c'est tout eloko moko ezana kati kuna te voilà donc biso basi penza passe na mawa yango na linganga ba camarade ya ba mbali ba basi passe na mawa. Merci beaucoup bandeko na ngai. Bye. Botika la malamu. Tokutana na video mususu. Bye.